pa bureau héritier Watanabe ba komi ko activer o azali bureau na bino sous le Kauka par rapport à message oyo a publié qui na Facebook mais so total libéré le baki mingi. Je crois Lionel boko capturer biso message en botie la biso ngo a le baki moi mingi sur Naomi Mbadoana oyo wapi ba basala ki vidéo na héritier mais le bato héritier ba komi ko attaquer sous le Kauka ke aza donc aza wana te po qui peut makambo héritier. Congo Température TV. De la paix un jour, fait de la paix peut-être à terme sous notre cas, ça mis balou bima. Un featuring il a fallu pour pana moi né Innocence B. Mani. Elena, Elena, yeah, aïe, aïe, dis-moi ma belle, aïe, dis-moi ma belle si tu es bien réel, réel héros. Jusqu'à présent, faut dire tu manquais à l'appel. Désormais je jure, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser oh aïe. Moi batu bana posa ba kabanzembo yo. Bana posa ba yo kawal. Obi gene to abo album Congo Température TV. Merci, merci à Likambo parce que tu bêta. Ok, non, t'es vendé Likambo pour ok t'es. Il y a le restaurant mon sous on compte pour là. Oh. Au moni ngande na zaboya. Dorcas, au moni mouvement na biso, groupe na biso, Maramba bien zali. Maramba bien zali. Kobanga na ote, batu ba moni mani na Bercy et mani pa yé. To ça no peka be mission na biso. Oh, yo ben ok Bercy te, menga yo. Ça dit batu na posa ba mona pe mani na kata Bercy, to beti ba concert, to sali ba tourner na biso to 6 to zongi king. Congo Température TV. Wanda okende pour na succès ça n'a expliqué si to comme na mamba février ça dit que to beta un mois nde to ba fête ba décembre nyonso to zati to beta un mois libanda kozo na biso to zonga le 6 janvier tant to comme moment to bande li sous ba préparation suko ya Bercy ça dit que ben invité non otangi ba combo ba autant ba combo oh ba ça ba frère na ngana tanga te poani Congo Température TV. Le monde est trop matata. Pour motasala le monde zayonzambe tata. Kita okata pour mon kili trop matata kata. Motema de main bolingwe zui matata. Susi na kati komi kuluna kata kata. Pour motasala motema zayonzambe tata. Kita okata pour bolingo trop matata kata. Mariane yeye Maya Mandala Yoka bébé na yo Erike Mandala. Avant toi je n'avais jamais connu ça piron. L'amour, les voix romantiques, l'inégalable. Mariane Sokoti kinga yeye Congo Température TV. biso toza suna tante oza na ba rival to kochaka batembe na batu non biso pona biso na minute to komaka na esprit ya olakisa batu musala babunda na musala non biso na biso to tiaka option na biso kakipaka kokolo. Congo Température TV. Dorcas naïb sur tout à l'heure aza patron moko azaka ouvert mutema ofungama ça dit à peine à Rokota à peine pe maman va vendre pe ba siéger ba bibondeni to pe ça pe mani chance parce que écoute ndete olamba damage et ça n'a pas la fait ma boko ça ni aliet. Congo Température TV. Maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye parce que suyoka ba luba basekiza bolingo ba chalwa ya chibau ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga semi lelo tetenda bolingo elatisinga pine chancel mbemba ndokite elibombusa te ça n'a pas ça message nzoka bolingo faire souffra kabwe François Babadi Alain Okita nzoka lobe nyonga gelo katende clé de la ville ça dit baluba bate belé batimba eteke non baluba pe barana moi bamenga ngoni bachiba una bango. Congo Température TV. C'est vrai que Fally Ipupa avant un concert en février
na Paris wana na Gaz Mawe plutôt Fabregas a invité Fabregas na Robino Mondibi. Ba surprise ba loba monté. Normalement net aux aboué. Congo Température TV. Manitou photo souvenir ata Nzuluki les rois babwaka kate o babwaka et pour ta façon nazolela les rois yozo yoka yozo qui pete Lidovi Piat les rois Manitou ah na moni flight sangu flight sangu na éviter quoi ya kotala ngai o mona ndenge misuni na mikuwa ezo sila ngai mon pepa kaina eleka Yahweh les rois Manitou ya kotala ngai na limite ke yo kondima komona ngai mame soki maya miso ezali lizima ya Betesda namu po nini lisuma ya bolingo etingami nga nzoto esa bolingo liesovenga na place ya ambulance batindi korbi na morga bolingo no wejetenga monatie botalelanga Congo Température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso osaka na mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Awa oyeka na bilamba to valise na yo. Nyoso okuta na ngwawa. Groupe électrogène industriel locaux à l'entreprise ya minene bana poto tuka a kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezalate Flat Hotel Rosette 1 Rosette Hotel Rosette 1 Rosette 2. Voilà, bienvenue sur votre chaîne de l'internet Congo Température de Maman Rosette la fleur d'Hambourg des prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Bolokoko la branchée de la presse congolaise. Moussa Linabino, Molobel Nabino, Moutoua Mimikabino, information, Assel Rabino Moussa Landenge, Sengeli comme il faut. Car on est tout le barato, Carabino, Makambu Bolobaka, et puis le message Nabino Nyon Soro Bokomunaka. Maman Rosette la fleur d'Hambourg et comme Maripa Nabiso Bassali à Congo Température. Merci beaucoup à Yadrisha Motomètre, Bebazi, Beba, merci à Toto Radjabou, moi, maman et nana Katia Belgique. Merci à Igor Mitomote, ma Denise, Fabiano, Richi Kapinda, R9, Christian Benabé, grande puissance, papa na Liana, Liana si je me trompe pas, Christian Benabé, grande puissance na Katia Bruxelles, Wana, Namoni, Willy Moucheni, le code mondial, Willy Moucheni, le code mondial, Mizunda Kamwa na poto tanga, Mizunda Kamwa na poto tanga, na Katia Milouz, Wana, donc il y a contrôlé Kuna, donc GT. Bandeko bolandara biso babonné sur Congo Température. Bomona qui passage à médicien moi et belé na Congo Température. Bomona qui a presque à moi ba banquet c'est belé. Botuna qui peut falli pour pas na ba recherche na biso. Auto c'est pela ko c'est pesa bino ba bolandara biso nandaku. Na sala qui recherche okuta na médicien moko. Il y a F victime ya falli pour pas tozana awa na kombo ya Emani. Nazo pesa déjà mbote. Bonjour Emani. Bonjour Déborah. Bon, Déborah n'a pas sinon c'est que gars et que en tout cas merci pour la recherche à l'élo penser à ngai Dorcas na CPL. Merci pour la tout votre abso. Voilà Emani Boni Moussala. Ouais Moussala qui est bien quand tout le monde est tout ça. Tout travail au four en moulin, bien sûr bah concert, bah tournée, même bah répétition puis
tout 5 à la fois et qui est bien. Voilà, Emani, lobby, bien sûr, concert, tournée, mais dans concert, il y a des bandes qui ont raté au Tikala. Oh, non. Je suis aux États-Unis, à Paris, mais on dirait que la liste est non, c'est pas même ça. Ça demande une liste, une entreprise fonctionne. Tu vois? Biso pas na biso eza mingi qui ancienneté na kati, tu vois. Et puis eza ndenge ya conception na vision ya mukolo groupe. Eza que so yo kotaki na 10h, mais za la bateau ba kotaki na 5h, 6h, 7h, 8h. Ça dit faut qui ancienneté na ça là après. Nga de ba voyage na kota à peine kokota maman ko déplacer ko ke ba Afrique bani. Et l'autre kalinga rande des Europe. C'est un peu ça. Bah déplacement parce que na Zambie wana kutu na moment on est dans des palais. Gabon na moment on est dit palais. Bah Nigeria, bah Tanzanie, bah Kenya, tokenda ngo. Tokenda ka pour na obeta. So ba journaliste tengolo ba que non tu n'es pas compétent. Non. Je dis il y a nenge single temps sous peu exigence à producteur. Et go linga te que no ba chaba tu belé canaliste parce que faut ka to que ne ka to voyager. Non. Les appels d'exigence, il y a producteur. Producteur par les Kings, Fali Poupanana, pour ça, il y a 15 personnes. On n'a pas de choix. On priait, 15 personnes, ils ont fait ça. Mais ils ont dit que non, Emani, non. En tout cas, par rapport à l'Europe, mais Afrique, on a des vidéos, vitesse to ya connexion internet sali batala raba mona ba répétition Emani azali na ba concert ya ba Afrique ya awa nazali c'est un peu ça. Voilà Emani, donc bandeko bolanda biso bo consommer formidable et ça déjà na marché donc ici est bimi le 29. Et ça, on a YouTube, il y a Weranson officiel, Boromo na formidable, on a consommé en haut parce que Ayembi bien, tout peut ça Weranson chance, Ayemba déjà bien, donc tout peut ses chances, bon s'abonner et belé na chaîne, il y a Weranson officiel. Tout ça il Emani, mais Emani pour qui quand même il faut tokos c'est bima, deuxième tokos parce que première c'est bima qui, tout faut deuxième tokos c'est bima. Deuxième tokos bino pe boyembi bien car nyosoka ipupa emoro mutaye. Non, international ou liboso to betaki ezaki ba intervention ndambu ya ba guitariste ya bisope ya groupe victime ba grataki ba tia manzaka na bango oyo pe siko ya deuxième kaka sou ba guitariste na biso presque estima ba tiepe mo ba print na bango na patron na biso ye mo pa beta guitare abeti normalement biso to participer na katite par rapport à ba cœur to participer parce que boss ye mo sali et puis na ba featuring musu ba za ba surprise pour part wana album international deuxième tokos et bima baoyo kaka banzela ndene ke lisusu ndeni le king ayembi lisusu azusu ba featuring na banani bato ba osepela et à part ça ba single pe ya ba frère auto na ba encore ba collègue na mouvement ba pesa ba on peut chance 4 personnes déjà bientôt là déjà ba au monde a marché ils a inondé 4 personnes ils posent à 4. Non, on a intervenu quand on a kati nzembo ya Papi Kalombo Boloyang chef à discipline na intervenu na solo vocaux to intervenir ngai na ambassade. Donc on dirait que y a na FT ba pesa repenza chance ya ko évoluer batu ba yo kayo ba mona peke o Emani azali. Non, c'est pas ça. Moni faut que ni molo. Mon avis so kuti côté ba ba bina lokolo gauche la nande lokolo ba so kenda. Quand tu es bon, tu es bon. Ata esali ndenge nini na yebi ke ba fane belé ba na posa non ba on se ko ba kasane te Emani kota déjà kala non Emani continue à peine en 2017 l'autre en 2019 ça dit bazo attente bazo matana bango na okene malembe na okema malembe et puis il aura bien ça que toi na patron mo na vision moko musika quoi ça dit yebi nene ko utiliser pion na ndenge na tu vois. Biso de ça on a travaillé, so ba peso espace na yo, prouver de quoi tu es capable. So ba peso espace tu es toujours Emani, c'est démerder zalaka toujours ndeka na ba discipline ya entreprise ndezo sengo tambusama.
Voilà, Emani, Batualingaro, Yemba, Bazarama, Soba, Yambio, Bacommande, Yangoana. Attends, mon cœur, c'est Pélissa, fanatique, Nabino, ya F victime, c'est Pélissa, plus fanatique, Nayo, Emani. Le monde est trop matata. Pour motasala le monde zayo nzambe tata. Kita okata pour mon kili trop matata kata. Motema de main bolingwe zui matata. Susi na kati ekomi kuluna kata kata. Pour motasala motema zayo nzambe tata. Kita okata pour bolingo trop matata kata. Mariane yeye Maria Mandala. Yoka bébé na yo Eric Mandala. Avant toi je n'avais jamais connu ça piron. L'amour les voix romantiques l'inégalable. Mariane Sokoti kinga yeye. Voilà, Emani, tellement même que Nzembo soit pesarayo, Nge salo bien. Pour un bien, à chaque fois Nzembo ratala, na sepela. Je crois que bateau peut vendre biso, bamo baye baebi. Oui, tellement bien. Il fallait pour pas cette chance à Oyemba Nzembo. Donc naïb surtout tout à l'heure, Aza patron Morazara ouvert, moutemo fondama. Ça dit à peine à Rokota, à peine peut maman va vendre peut va siéger babi bondeni. Tu peux s'appeler mani chance parce que écoute en dette au lamba damage. Et ça n'a pas la fait ma bourre ça ni. Aliet. Sigo. Ma beninga na omona. Ça dit et c'est un cas que album mes anon dette aux anon bolé le contrôle. Moi le contrôle va te belé tant au bimisa qui en na fin à 2018 na novembre. Tant au bimisa le 2 novembre. Ba tu va vendre boulé ka rumbe simba souté. Pour ba traiter biso mon genre ba ba keba ma international bani. Toi fonda total boss alobi ngana tala mingi makambo batu baloba tenga tala ne makambo nga fona sala pona ba s'adapter na makambo nga fona sala bango fo bala ngai comme azara muumbu ya ba fan na ya public ya bato balinga la bonne musique 32 titres sur 31 titres depuis to bimisa toko album na so contrôle ti lelo ça dit dans un album tokos international et betara ti lelo toye lissus contrôle ils ont contrôlé tala barumbo rozo idete ça dit que tous un succès mais to kanga ka minoko na biso mais lelo so ezana batuloko bazana six batumusu bana succès le roi biso mais to pe matin nzambe ga yemo mutaye ba poani a gérer makambango bo ça dit bozana succès mais bochaka batuma la leste bo servir ka ba bato balinga musique à YouTube ça dit totika musique mais mabiso ndele kinga mais mabiso ça dit pour l'instant ils en ont eu azana na makambo wana biso pe ba imani to kendeka na mpepe na ye makambo bien ça bien moni lelo nde ba pesi pe 4 collègues auto na ba na kata groupe ba pesi bango ba nzembo lobi pe ça pe bon ça va bon ndeni bon to tester no imani pe parce que un album contrôle na sala vocal titre nzembo eza souci batu bayoka ngo na pesa message ngapona ngeza raté que non na sa vocal mo bo le roi ne nzembo mo ga nzembo te za vocal maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye parce que siyoka ba luba basekiza bolingo ba chalwa ya chibau ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga semi lelo tetenda bolingo elatisinga pine chancel mbemba ndokite elibombusa te ça n'a pas ça message nzoka bolingo faire souffra kabwe François Babadi Alain Okita nzoka lobenyonga geloka tende clé de la ville ça dit baluba bate belé batimba ete que non baluba pe barana moi babenga ngoni bachiba una bango parce qu'on a fait na vie batu tout ba yemi déjà ba sorte tout ya mama c'est tout à bolingo nga parce qu'on a keka na lalika na na bena na côté baluba na eta baluba ba nina bango za nini ba code na bango ko tolo baneti ba jara ba piège quoi so que tricher au kangama na vanda na boule bon ba na chibao na bisafa yango ne place na valoriser le baluba presque bon lela na ba congolais oyo na ba ndeko ali bana mboka ba te comment manière un message qui toque au bout parce que je suis artiste ça dit photo véhicule un message et thérapie batou
éduquer batou et non que to kotaka na ba polémique inutile non batou bana on posa te lelo batou bana posa to servir bango musique to défendre nanu cause ya oyo to bengaka musique sont agréables à l'oreille. C'est un peu ça. Voilà, Emmanuel, tout le monde qui déjà fallu pour paper ça qui liboso peut ba musicien surtout single sous ba qui met on dirait en ouais tu es ceux qui promotion qui m'a cité tu es peut-être ceux qui il y a simba qui n'ont pas raté en ouais on a raté bon oh il y a payé surtout 4 musiciens est-ce que yo kana et yo kana parce que oh on a liboso et ça qui par rapport et souffrir non na maka promotion ça dit toi accepter en déjà ton dima batu baloba bo peta banzemba bien mais bo sala ba promotion te cette fois-ci ba monde na ndenge sikoto sala na sous promotion ba koyoka ba message parce que album libre parcours banzembo za kitoko banzembo kitoko so tous les ba collègues tout o ba pesa ba chance ba cha banzembo kitoko oyo pe lisusu banzembo kitoko ça dit baoyo kango ça dit pas bomba mabalar na bango ba se retrouver banzembo kitoko nga mingi na lobela mingi c'était parce que na nzembo bolo yang papi kalombo ça dit que nzembo neza kitoko mon rozwa idée c'est bon tellement rare que non bimité on demande on réserve moi na voilà merci beaucoup à Fiston Kankala les rois de tous les Batandu. Oyaza la minute oyo kolanda biso na Congo Température TV donc mutarane to le baratoza na pona aussi la bino musala Emani to fungula moi parenthèse à lelo moi si j'ai biso mukera pona lelo kobanga na onte et alors makasité haka moi chaque son moi mke Emani to muni to tu comme mon frère na yo ndeko na yo musala la musique moko et pas yembara lokola yo héritier Watanabe ma vidéo naie o e banda qui circuler je crois que mona kango ouais na mona ki ba vidéo 42 zalaka bon ba musu pesa nango ba montage pe gozala musu pe goza montage te mais yo mona montage mais vérité je m'excuse tant qu'artiste je me réserve par rapport à ma kambebele tu vois biso nyonso tobeta miziki mutu na mutu ana vision na ye mutu na mutu ape na conception na ye pour moi eloka nako comme tant que ndeko frère azaka na courage eza vie makambo nyonso ekoyelaka bato j'espère que la vie continue comme na akufi te aza na ye oyo ekomeli ye j'espère que PCP m'a été à la prochaine fois il se répéter tout ça. Diminuer carrière n'a été non, n'a jamais placé vraiment mingi pour n'avoir un musicien un hôtel peu au moins thème sur comme la paye le local et mani va publier au moins le rabo so mitel après carrière n'a mani rediminuer mon problème c'est que na bandé les questions nanga je me réserve par rapport ya nyonso je te dis seulement que courage frère o comme la qui est Nzamba Sungaye à la prochaine fois et commater pour na kota na ba détail na kota na ba détail. Voilà Emmanuel, le bureau héritier Watanabe ba komi ko activé ou azali bureau na bino sous le Kauka par rapport à message oyo a publié qui na Facebook mais so total libéré le baki mingi. Je crois Lionel boko capturer biso message joint botti la biso ngo a le baki moi mingi sur Naomi Mbadoana oyo wapi ba sala ki vidéo na héritier mais le bato héritier ba komi ko attaquer sous le Kauka ke aza donc aza wana te pour qui peut makambo héritier Watanabe o lo bani pona. D'ailleurs, d'avance, un message en haut déjà, Makambo, Lobani, au soir. Naza surpris, nous devons informer. Nayebi écoute pas même Matalika Moko. Ça dit Naza un peu na compétence à répondre à Makambo na habité. Tu vois, si Naza mala ba précision nango Nazala ki nango, j'allais répondre na Makambo tuninga. Mais comme Naza na ba précision té, na ba rigma pe ya bien té, je me réserve ma part. Je me réserve par rapport à tout pour na lobate que non na ko lobalika mute on a yebité na bani moment lobate o moni sala ki bote non na tigali ko mona yango te na tigali ko yoka yango te na répondre ne bateau bango moko balo selon bateau ba lobake ba moni yango je préfère mais tout là non ba on va pas répondre yo na émission to sala à la prochaine à la longue nzamba su apé sabiso ka souffle de vinda apé sabiso ça dit que wana na répondre mais naza bonaza mana ba élément clé
Moi, je réponds à la question des athées. Voilà, Emani, donc tu comptes déjà cité. Emani, je crois que mon qui va trophée Ndorona Mobali fait des trophées. Au bino kubozo te mbalamora des trophées. Mon émission tout ça là, ça la trop il y a internet. Cette fois-ci moi la ligne mingi otunaranga makambo ya memani pour la beta pas Fally Ipupa. Je suis l'un des soldats de Fally Ipupa. Et je préfère même tout bête maman solo talikara groupe na biso na patron na biso et ça l'a bien. Ni pour nous peut faire les félicitations pour Ndorona Mobali. Ma vie des trophées na yo. Soki na moni yango, soki pe na yoki, je vais encourager. Oyo ti le yoki te ka fait le hasard des trophées. Na lobi no bo. So tuninga ka maram na biso esa biso bien. Ma question. Na ki meta otuninga marambo ya biso na répondre de biso oko taper YouTube ne bozana omoni pe kese le bato publier kazaki des trophées na États-Unis na New York tunaka ya biso tota kozwa trophée ya Grammy Award tota kozwa ngo boss azwi yango azongi aye nango pe tovandi totali yango tokena pe na ba média tolakisi ana kisasa bato nde balingaka et biso pe to na moi de vitesse makasi par rapport à internet quand na otako loba ça dit bato batala ki to ba beleli le king ndesa le ganga ki a matière du trophée na e abini asali o 5 fasala akiti afandi akenena directeur na biso et directeur di badiata baké basali yango isili azongi akiti kisasa alakisi biso trophée tozu trophée to na ba TV to lakisi batu na musana biso to taki o to salaki na boss na biso musala nyonso sala ka ba énergie to bimisaka tala ba retomber yango yo trophée bana kisasa bandeko tout partout dans le monde bo sepela na artiste na bino po musala ezo salama tozaka toujours na komikiti ça par rapport à quoi toi na succès tozana makambo ezo senga mais pour na biso to etala ke succès et continue na biso te to koma koloba loba trop non musala kaka tofani musala kaka tofani c'est un peu ça. Voilà, Emani, comme il a vu ça déjà cité, notre dernière question est les autres monde dans la mission au Ken qui a na sala qui na Manique de John babengi en direct et dit badiata wazali directeur na bino batunier à propos ya message au Karine Mokonzi à sala qui a passé qui on a média mouvement média ba monaki que a kumisi Fally Ipupa mais et dit badiata lobi bobo tsaye et lo mo bo baraka ki ni nywana mo fini na ebito role bani pona on na ebi mambo ça na fallait alimbisa na yebi na ngelo gote yo mutozo apprendre nga ba keso zo tuna ngai yo tala YouTube te tondeni to boya no ko lobo to kimi wa question non na kimi keso mo gote ozo tuna nga ona na information no yo no loba ona na information no te na loba nini makambo loba la siko obike na mo na tonde c'est nga fona zonga otala sur YouTube ça important mo ta musu poko pelinga sanga bien ça dit que on a yebi na répondre on a yebité je me préfère na cette terre c'est tout oh et tu es sanga siko na yebi ngote na tikali pe ko ngote pas directeur na biso biso et mani boy na bina ngote voilà Emani to comme na biso na suka pesa biso ba programme il y a orchestre et puis le programme il y a voyage na bino ouais ndé toza boy dimanche déjà ba fan tour bolingara le king to banda tourner na biso ya Afrique to banda mato bima to zonga ti ba le 6 janvier il y a 2020 ça dit to banda déjà dimanche to longwe to cueilli par Gabon premier concert na biso Gabon et puis ba continuité à ba concert monsieur ba mboka musu ba monango na bando tenir information par ta message na ba WhatsApp na komela yo po oluka pe web sape bandeko o ba otala biso balingara le king na biso ba artiste na e ça dit après wana kokena biso to ça un mois libanda. Pardon, d'abord c'est vrai que Fally Ipupa avant un concert en février na Paris wana na Gaz Mawe plutôt Fabrigaz a invité Fabrigaz na Robin Mondibu. Ba surprise baloba ngote normalement ndeto zabwe ya on a wanda okende pona succès na expliquer tito comme na mamba février ça dit que to beta un mois ndeto ba fête ba décembre nyonso to zati to beta un mois libanda kozonga na biso to zonga le 6 janvier tant comme moment to bandi lisusu ba préparation suko ya Bercy
Ça dit que ben invité non autant qui va combo. Bah ça va frère nanga tanga te poani Fabrigas Robino soki ba ozala comme invité na kati makamuna biso na Bercy, c'est pas un problème. Rose de la paix un jour, Rose de la paix peut-être terme sous na toka sami balo ebima. Un featuring ya fali poupana moi né Inonce B. Mani. Elena ye aye aye dis-moi ma belle aye. Dis-moi ma belle si tu es bien réel héros. Jusqu'à présent faut dire tu manquais à l'appel. Désormais je jure je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser oh aïe. Moi batu bana posa ba ka banzembo yo. Bana posa ba yo ka obi ke neto abo album contrôle. Ah, obi ke album contrôle ti to ke sous 2020 ti album boss na biso susu ya international ebima. Obi ke na décembre to tikate. Et là au moins zo bongama. Ça dit pas tu vas bouler net bimisa ka contrôle. Oh to su qui on a rien. Contrôle est un succès, toi sur le studio et là au moins zo bima. Il fallait succès dans la cas na ba pays francophone. Ah pena ki ça ba luka obi ke biso akutu ba tena biso neto ndeto linga Congo souté. OK tu ça ba to bit non. Et ça faute na biso te ça ba demande. Au moins sur cette entreprise non, tu as un cas du sérieux. Tu vas voir lobby makamba bien réel là yo. Si ko biso ce qu'on a sérieux on a au patron na biso tcha. Parce qu'on a bureau na biso tant qu'on payer. Ba solliciter non faut pas mettre ta place bon ça te vandi à autant maramusu soit tuni. Oh bon ebisanga te bino botala na calendrier. Ta bota na calendrier mutaza charger makambo na za vanda tani. Na moi botoza libre. Ah moi botoza libre. OK, est-ce que to calé date ya Kinshasa. Où est le man? Kinshasa ndeto abo soto bima ke non to vana na Kinto mobeta chaque week-end. Yebisanga. Yebisanga. Rien à dire. To beta ko libanda to sa ba carte parce qu'on a mboka na biso moko. To beta ba rotana wana. To beta ba sale bela na Congo. Soto beta mo na ra résultat na mo. To beta Athénée de la Gombe. Dégâts. Académie de Beaux-Arts kutu ko lobate. Ça dit biso toza suna tante ozana ba rival to ko tchaka ba tembena batu non biso pona biso na minute to komaka na esprit ya olaksa batu musala babuna na musala non biso na biso to tchaka biso na biso kaki paka kokolo on peut botier Koffi Olomide tika tuna oyambe mani tuna nga makambo Emmanuel qui va sali Emmanuel qui va question boende ni ka yo peut botier Koffi Olomide kaki pipaka yo kana ça toza na système moko bien. Moi je ne crois pas que lelo no ça l'émission no boye sans tout na mamba polémique ba talote jamais oyambe mani abeta pas les king moi na roi na roi ça dit sans que to chano polémique ba otala yo ça dit biso siko to linga te to pesa batu accès bo sale mission boy aye loba yo leka abandolo ba sur combo ya a caché sur combat patron nga tu vois yango moni to activer option wana ça dit muta ko finga na biso de tongo timi di pourquoi to tcheleke lo mobo so batuni biso makamune to biseka vome kuna yemba parce que ndena abo batu bana posa bayoka ay mani banzembo uzomona na mito batu bapema ba otala baba garçon fuma imbela biso ta sunzembo ya roi Manitou imbela biso ba souci nembela bango sou banzembo akala obikende to abo Bercy likambo parce que to beta OK non te vande likambo po okete yango le restaurant mon sous on konda po nango oh moni ngande na za boya Dorcas omoni mouvement na biso groupe na biso makamba bien zali ko banga na ote batu ba mona mani na Bercy et mani pa yé to ça no peka be mission na biso yo ben OK Bercy te menga ça dit batu na posa ba mona pe mani na kata Bercy to beti ba concert to sali ba tourner na biso to aussi ça to zongi kin tant to zonga kin ndesi na tuna na donc solo ba na ngake no o mani ku to lo ba no OK no potote chez biso mamale arrêté chez biso zara tu o bi na 10 minutes chez biso to linga mbamba te o te biso ya ratai
veste bo biso tolata yango te non tolata na biso yango wana eza na oka bato balingana baoka batya bapolémique mpo batala bango biso toa na batan wana te biso so bato baofinga biso ezala par rapport mpo batala ya biso parceke biso tokalkila bato ndenge wana te ntango bokalkile bato te eswaka sadi bozo tuta bato ntongo midi pokwa baotala minoka asilisi on me fa continuer ka bato yango so mwa bango mosu baiso bango mochange langage or bochange supoine bocontinue kaka totala na so résultat mafinga epesani todressa bato ti lelo mpe bato bazoka na lignement todresse bango sadi todresse bango sans kutu oyo makambo omoi bakestion otuna ngaki sadi soki maki ezalaki non abeke fo nasala yango boye nanga sala yango mais pour moi na bato baotala biso na vision ya patron na biso tellement zala mutu ya bakalikila ba genre wana te jamais tokokoya na baterrain wana biso tosalaka musique wana siko esengaka fo todefendre yango na badegré nyonso boni mama oza bien zela nano oza mopane sadi namoni ndeko mwa mwasi toyebaki na ye kala ye omoni esa zela na modimi sadi omoni totika musique ezo espace nango esala mosala polémique il y a rien. Kofi Olomide, il y a rien. Pour te communiquer à Souka, on me signaler déjà. Hein, Kofi Olomide, il y a rien problème. Yo so yo kabos na biso fali poupa. Azan na problème namu. N'artiste moko mboko. Jamais. C'est toujours les gens. Oh ba luka kaba créer ba problème na ye. Siko yango moni to lobaka to activa. Kaki paka kokolo. To lali na biso wana. Ata batu bando ofi. To lala kawa. Voilà, ok, voilà Emani, voilà Emani, tu comme il na Souka, moi, naibite sur Oyembe la bande ko balandio ya Souka et puis aussi Soyemba, au bois qui moi des 3 mois. Manitou photo souvenir, ata Nzuluki les rois babwa kakate o babwa kaka. Et pour ta façon nazolela, les rois yozo yoka yozo qui pète. Lidovi Piat, les rois Manitoué, non mon flight sang, flight sang, on a évité quoi. Yakota langaye, au mona nenge misuni na mikua e zosi langaye. Mon pepa kaina, eleka Yahweh, les rois Manitou, Yakota langaye, nanimite ke yoko ndima komonangaye. Mame, soki maya miso ezali lizima ya betesta ye namu ponini lisuma ya bolingo etingami nga nzoto e esewesa bolingo liesovenga na place ya ambulance batindi korbi na morga bolingo no oui jetenga na sentiment nyonso on pesa occasion te on est muté ma part non yo za no muta polémique ça les missions na Dorcas ezaka boy yo mona biso ke yo mo comprendre que ay mani na luki yeme non normalement moni to lukato changer moi vision makamususu tu vois moi lelo oza de Dorcas ça la mission na yo sans question polémique batu ba otala yo kolingano kuto kota na ba pièce ba polémique to gagner on a des vrais momies ça la mission no bien tu sais on s'exprimera bien zano kimia zano po travailler na moi na le king moi na roi à roi ba otala na pesi mbote na bandeko to ba otala biso so peto solo la mabe to akabat bolimbis so peto solo li bien bobenga biso na plus 243 ya Willy Mouchen 90 690 17 40 plus 243 ya Willy Mouchen 90 17 40 wana so plus 243 ya Willy Mouchen 90 690 17 40 wana so bobengi bozui l'artiste bokomelie bosololi kandeza bambote na pesi na ya Willy Mouchen faire gagner la merveille na pesi bureau na biso mobimba na pesi flight sangu bambote belé na pesi directeur Edi Badiata bambote belé Soule Kauka na bosani soute Coco Pera Dilation na pesi bambote belé ya Roland Gazoul et venanga Papi Kabemba place za bambote belé faire gagner la merveille ba tout bolinga mani o pas se sentir que a ju dédicace te ko siligate et na bosani te Manuel Pereira
place aux abats mbote belé na pesi mbote lusu na Gelor lo mboto place aux abats mbote belé Joldi Bisiki la place aux abats mbote belé merci nayo Dorcas Lelo, tout ça, l'émission qui t'encourage. Voilà. Merci beaucoup, Emani. Tout ça, qui bon, on a Emani, artiste et musicien. Dans le groupe, il y a F Victime et pas il y a Fali Poupa et Mora Lobimon, le roi, Azar Roi, 42 Balobaka. Merci beaucoup, Nayoum, tout ça qui branché en direct à Congo Température. Aussi, que y a espace, il y a au côté d'Anda, Kunayo, Talangai, Oyo, Kamakambonga, Naelio. Donc, abonnez-vous massivement à notre site. Merci à Rosette La Fleur d'Ambour. Merci à Yaouli Moucheni, l'école de mondiale. Toto Radjabou, moi, maman et Nana, Christian Benab et grande puissance. Cédric Elem, Manakati à Paris. Igor Mitumote Madenive, Fabiano Richi Kapinda, R9. Je salue mon confrère qui est là, Jérémy Louemba. Achille Laura, donc Mambo Tenayo, vous êtes tellement ébélé pour assister Bisson. Pour assister Bisson à l'émission Oyo. Bon, c'est pas grave, c'est aussi ma copine, Katia Voka Lolo de la presse, Bambo Tenayo. Abonnez-vous massivement à notre site. Mes condoléances à mon frère, Moutou à Montelarabiso, Christian Kenjo, mes condoléances Nayo Tozé Longona Otorole la Papa, Ndengue et Sengeli. Abonnez-vous massivement à notre site. Annette Bolokoko, Raïssa Bolokoko, Jonas Bolokoko, à toute la famille Bolokoko. Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye! Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, yoso sakana ngona mikili, okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2, ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles, to États-Unis. Awa oyeka na bilamba to valise na yo, nyoso okuta na ngwa. Groupe électrogène industriel, local à l'entreprise minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pour na ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation on ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2.